Na komba tata mwana pe tata molimo mosantu bana papa Simon Kimbangu lelo ezali le 19 avril 2025 tozali na Nantes esika nini bomoni Faki Europe eye kolela ndeko na biso papa Tembele Beli oyo atikaki biso le 7 avril 2025 ezali fête na ye ya misatu oyo toye pour accompagner papa Beli. Toyebi que tu as 3 fêtes: naissance, mariage et kufa. Papa Beli na mokola lelo toye kotika ye okutaki na mabele okozonga na mabele ndenge ezaleli nzoto ekokotaka na paradis te na lola te nde nzoto ekozongaka na mabele nde molimo ekokotaka na lola. Tolanda ndenge nini cérémonie ekoleka na mokola lelo. Tolanda.
du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons commencer notre culte d'action de grâce. Nous allons d'abord commencer par chanson d'ensemble et puis maman Michel, maman diaconesse, elle va passer pour la prière. Et tôt le matin, nous voici réunis encore ici grâce à toi. Personne n'a donné un centime pour qu'il soit en vie en ce moment. Papa, nous te remercions encore. Nous voici dans ces lieux, papa. Ce n'est pas un jour ordinaire, mais c'est pour nous, nous qui sommes restés. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive jamais à cerner le mal et le bien. On n'arrive jamais à comprendre que nous aussi un jour, nous allons partir. Et nous avons intérêt de nous préparer ici-bas, de nous préparer en conséquence, parce que notre tour va arriver pour aller rendre compte de tout ce que Dieu nous a promis de faire. Ça sera sur le livre d'Exode 21 à 17. C'est les 10 commandements de Dieu. Il y a un choral, bopé ça dit so morceau moko.
Tokotanga na mukanda na Job. Job 14, 1 à 2. Après Job, nous allons passer 1 Pierre, chapitre 1, verset 24. Et référence à Job 8, 9, puis Psaume 144, 4. Nous allons lire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nzambe na ngai, ngai momugo na ngonga oyo na beleli yo papa. Natina pasi eza na biso o tosili kobungisa ndeko na biso. Kasi papa tozongisi lokumu epai na yo po ete toutala mabele tokozonga na mpe na mabele. Kasi naponami mpo ete nateya me nakoteya lisusu baye oyo baza na bomoi bakufi te me nazali koteya biso bato toza na bomoi. Papa lata ngai kotala mabe na ngai te kimia na yo tosengi na kombo na tata mwana mpe tata molimo santu amen. Exode 21 à 17 ezali 10 commandements de Dieu oyo totangi. 10 commandements de Dieu oyo tata nzambe apesaki na Moïse apesa na bana ya Israël ntango babimaki na bowumbu na Egypte. Po ete nzambe apondelaki bango mokili na kimia oyo bakosepela bakolongwa na pasi bakozala lisusu na pasi te na mokili na Kana. Me po ete bazala kimia bayeba nzambe malamu nde apesaki bango mibeko. Mpo na nini mibeko? Mibeko ezali ete mpo na kopetwama kotika mabe kosala malamu. Me mai oyo totangi Job aexplike vie ya mutu. Alobi mutu abotamaka mpe ya mama mpe ya baba to mwasi. Me toyeba ete oyo nyonso abotamaka mpe ya mwasi vie na ye ezalaka mokuse na se ya ntango. Oyo nyonso abotamaka mpe ya mwasi vie na ye ezalaka mokuse na se ya ntango. Ake plus loin alobi ete vie ya mutu ezali lokola fleur. Fleur ntango ekolaka basalaka nini? Bakataka yango. Ntango bakataka yango elakisaka nini ete bakobwaka badeshe wana. Donc mutu akomaka fleur ekomaka deshe babwaki yango. Yango wana kuna na Pierre elakisi biso ete vie ya mutu ezalaka lokola fleur ntango ezali kobota nanu mokie ekoli nsima na yango bakokata mpe bakotia yango na moto mpe ekolimwa. Ntango fleur ekawukaka koyi matiti ekawuki na nsima na yango batumbaka yango to babwaki na poubelle ndenge vie ya mutu ezali. Papa na biso papa Tembele Belino tokomi kotanga ye na passé kala azalaki boye me lelo azali kusu bongo te. Yango na Job expliqué na Job 8:9 vie ya mutu kala ezalaki bongo te par rapport ya lelo. C'est-à-dire na présent lelo papa Belino azali kusu na biso na bomoi te. Yango wana esengeli biso baye oyo tozali na bomoi toyeba ete lokola tobotama na mama vie na biso ezali mokuse. C'est-à-dire un jour vie na biso kozala coupe. C'est-à-dire tokotika mokili oyo. Yango wana ntango yango oyo mutu na mutu amilengela nde vie wana yo kozwa yango. Mais soko ntango na crainte de Dieu te tata to mama vie na yo kozala pasi. Biso tobotami na bamama me toyeba ete vie na biso ezali mokuse. Vie na biso ekokatama tokozala lokola bafleur ntango tokoli bakokata biso. Ntango bakokata biso ntango tokokwea na mabele moyo ezwi biso tokokauka. Ntango tokokauka tokokei na poubelle to bakotumba biso na moto tolimo na mokili. Ndenge tozali awa mingi tokufela baparent bagrand frère bayaye baleki vie na yo oyo na seko ya mwana nzambe na biso totambola kati
Oui, tout ça la fier de ça la serme, on a c'est à temps. Mais tu es été vie na biso ezali courte. Un jour barokata biso. Un jour tu rozalora la matiti to fleur barokata biso, te rokwea, te rokauka. Peut-être barotumba biso la moto fleur wana. To barozwa biso barobora biso la poubelle. Te rokoma la ba ombre, te robunga la mokili. Tu peux exister le sous-souté. Yangwana c'est le moment. Oh, tu as dit à tango, tu milengela vina biso. Tu tambola na mibeko zobe te tanzamba pesi na biso. Tu tambola quand tu as crainte de Dieu. Tu as un amour du prochain. Oh, quand les gens disent que c'est un biso Jésus-Christ, alors l'amour du prochain. Les autres disent que c'est là, monde chrétien, c'est la Pâques. Pas que c'est la résurrection. Mais bateau la résurrection, bateau la crainte de Dieu. Oh, parce que tant on a 10 commandements de Dieu, parce que banga. Nengo Josué na Caleb, parce que tant on a 10 commandements de Dieu, il y a un ba kotaka na terre promise, otobengi Canaan. Il y a un tango ya ngoto, c'est na se tango mutu na mutu. To tchaga fier na mokili, lolendo, mais ala on a tina te batatala ba maman. Pote, balobi na biso, toza lokola ba fleur, bakokata biso. Tango bakokata biso, mais soko zala ki kobonga mate e kozala na biso pasi. Tika ete otata Nzambe, apesi biso na mokolo mwa lelo, ezala boye na kombo tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Totelema tobondela. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidienne. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas tomber à la tentation. Mais du malin, car c'est à toi qu'appartient la règne, la gloire, la puissance, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur. Maintenant, nous passons à la deuxième partie, cette partie qui est consacrée aux différents témoignages, aux circonstances de la famille
des amis ainsi qu'à la cérémonie de la fanfare kimbangiste. Sur ce, nous demandons aux membres de la famille de passer pour le mot de circonstance. Merci. Tembele Belino. Origine et famille. L'illustre et disparu que nous pleurons aujourd'hui répond au nom de Tembele Baelonga dit Albert, affectueusement appelé Vieillira Belino, une âme extraordinaire qui a touché les cœurs de chacun d'entre nous. Papa Vieillira Belino est né à Kisangani le 6 septembre 1961, fils de M. Boyo et de Mme Yangambi, tous décédés. Il est cinquième d'une famille de 11 enfants, dont 5 filles et 6 garçons. Il est originaire de la Chopo, du village de Yaloufi, secteur de Yaokanja, dans le territoire de Disangui. Marié à Madame Josiane Gafebe, il laisse derrière lui 6 enfants, dont 5 garçons et une fille. Études faites, Papa Belino Tembele est diplômé en mécanique générale et a fait plusieurs formations en mécanique auto, association et groupement. Papa Belino a été un croyant kimbanguiste, baptisé le 20 juin 1976 à Bongolo. Il était membre de plusieurs associations et groupements, notamment membre du groupe Fliki Nyangara en 1975, famille des relégués kimbanguistes Fareki, membre du groupe de la fanfare kimbanguiste de 1977 jusqu'à nos jours. Il était également un chrétien indépendant, inspiré par les valeurs numériques de lettres liées à la Bible. Parcours professionnel. Il a travaillé dans plusieurs entreprises pendant plusieurs années, que ce soit dans sa famille, parmi ses amis, ou dans sa communauté. Il a su apporter joie et réconfort à chacun. Son sourire chaleureux et son rire communicatif resteront gravés dans nos mémoires. Il nous a quittés le 7 avril, mais son héritage continuera de vivre à travers toutes les vies qu'il a touchées. Alors que nous faisons notre deuil, rappelons-nous de tous, le merveilleux moment partagé et honorons la mémoire de Papa Belino en poursuivant les valeurs et l'amour qu'il a semé. Repose en paix. Papa Belino, tu resteras jamais dans nos cœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous vous remercions.
Bonjour à tous. Je vais me présenter. Alors moi je m'appelle Tembele Gianelli Kevin. Je suis le premier fils de papa. Aujourd'hui le 19 avril, on va enterrer papa. Voilà. Il faut savoir que papa a eu 7 enfants. Moi, Gianni Kevin, Cindy Tembele, Ketia, Steven, Kéliane, Jolinho, Joyden. Donc, nous sommes ses enfants. Je souhaiterais adresser un message à notre défunt père, Papa Belino Liera Tembele, né le 6 septembre 1961. Papa, je prends la parole aujourd'hui au nom de tous, de nous tous, des fils, des filles, cette fratrie que tu as laissée derrière toi, mais à qui tu as tant donné, même à distance. Tu n'as pas toujours pu être là au quotidien, et c'est une réalité. Les chemins de la vie, les circonstances, les choix ou les hasards t'ont parfois éloigné de nous. Tu n'as pas vécu pleinement aux côtés de chacun de tes enfants, et peut-être que cela a laissé des manques, des questions. Mais malgré l'éloignement, malgré les silences ou les absences, une chose est restée forte et sincère, notre affection pour toi, papa. On t'aimait, on t'aime, on t'aimera toujours. Papa, on t'aimait profondément, on t'aimait avec tout ce qu'on avait compris de toi, tout ce qu'on devenait aussi, parce que même sans toujours te voir, tu faisais partie de nous, papa, de notre histoire, de notre construction. Ton image, ta voix, tes gestes nous accompagnent. Tout ce qu'il a pu faire, ça fait partie de nous. On est une représentation de lui, quelque part. Tu es parti trop tôt, papa, emporté par ce cancer injuste. Et avec ton départ, c'est tout un pan de notre vie qui s'est éteint. Mais ce que tu nous laisses, papa, je veux aussi te demander pardon. Pardon de ne pas t'avoir laissé le temps, m'avoir connu vraiment adulte, de ne pas t'avoir donné plus de chances de me découvrir autrement que comme j'étais enfant. J'aurais voulu qu'on ait plus de temps, papa, pour parler d'autres choses. Mais aujourd'hui, ce que je sais, papa, ce que nous savons tous, c'est que tu es notre Père. Et malgré tout, malgré les chemins différents, malgré les distances, les chemins différents, et ou les non-dits, tu restes au cœur de chacun d'entre nous. On t'aime, papa. On t'a toujours aimé. On t'aimera toujours. Repose en paix. Tu vis en nous. Remercier de votre présence dans la deuil de notre frère. C'est ce que je voulais vous remercier. Merci. Nous demandons à la Faki de se préparer pour la cérémonie.
du Saint-Esprit, à la famille biologique, à la famille kimbangiste, à la grande famille Faki et à ses amis et ses compagnons de route. C'est avec solennité, émotion et profonde gratitude que nous sommes aujourd'hui réunis pour rendre hommage à Papa Belino Vieira Tembele. Mais pour nous, Papa Béli, un frère et un père. L'histoire de Papa Belino au stade de la fanfare kimangiste débute en 1977, lorsqu'il intègre la Faki Kisangani au sein de cette fameuse promotion de 77. Il était à l'époque saxophoniste. Dès ses débuts, selon les témoignages, il se distingue par sa rigueur musicale, son engagement spirituel et son amour du service. En 1980, Papa Béli évoluera au sein de la fameuse Faki mère, la Faki Kinshasa, là où la discipline et l'harmonie prenaient tout leur sens aux côtés du chef spirituel Papa Dzangenda Kuntima, fondateur et chef suprême de la fanfare kimangiste, et des Boala. Il y restera jusqu'en 1984. Cette même année, un nouveau chapitre s'ouvre. Il se rend en Angola et évolue au sein de la Faki Luanda, où il opère un changement de partition et devint tromboniste. Cette partition, cet instrument, deviendra sa voix de prédilection jusqu'à la fin de son parcours. En 1986, Papa Belino quitte le continent africain pour l'Europe. Il passera successivement par la Hollande, s'établira un bref moment à Bruxelles, avant de poser définitivement ses valises à Paris aux alentours des années 87-88. Il arrive dans une Faki Paris encore jeune, récemment structurée, mais déjà prometteuse. C'est là qu'il s'impose comme l'un des pionniers du trombone kimangiste en Europe. Avec d'autres musiciens, il participe à plusieurs voyages en Belgique et en Suisse à la rencontre de nos papas, portant avec lui la musique comme message de foi, de paix et d'unité. Installé en province depuis près de 30 ans, dans des villes parfois éloignées des centres où évolue la Faki, il n'a jamais coupé le lien. Sa fidélité, sa discrétion et sa passion musicale ont continué d'inspirer tous ceux qui l'ont connu. À son arrivée en Europe, la Faki comptait même pas une quarantaine de musiciens. Mais aujourd'hui, nous, musiciens de la Faki Europe, sommes plus de 500 à travers toute l'Europe. L'homme qui est allongé ici est l'un des pionniers de cette fanfare. Et en ce nom, nous lui disons un grand merci. Pour que nous soyons présents aujourd'hui, nous musiciens, de cette nouvelle génération, il a fallu des Papa Béli et tous ceux de cette époque-là. Et à travers Papa Béli, aujourd'hui, la fanfare kimangiste rend hommage à tous nos anciens, à tous ces pionniers qui nous ont permis à nous, cette nouvelle génération, de devenir des musiciens, de continuer ce travail et de faire en sorte que ce travail continue pour l'éternité selon la volonté de Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, la fanfare perd l'un de ses pionniers, comme je le disais. Mais le ciel retrouve un de ses anges. Son trombone se tait certes sur terre, mais il s'élève désormais dans les hauteurs. Papa Belino, toi qui as soufflé ton dernier souffle comme on joue une dernière note, toi qui as porté et qui portes en ce moment présent l'uniforme avec dignité, tout comme tu portais ton trombone avec humilité, nous te saluons une dernière fois, comme on salue un chef d'orchestre quittant la scène. Nous sommes kimbanguistes et nous le savons, tu ne t'es pas éteint, tu t'es simplement élevé. Tu traverses le chemin pour rejoindre le royaume de l'Éternel, où la musique est pure, là où les harmonies célestes chantent sans fin. Papa Belino, pour nous Papa Béli, que ton âme repose en paix. Tu resteras à jamais dans nos mémoires
dans nos cœurs, dans chaque note que nous jouerons, en tout souvenir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Nzambe na biso tika ete okumisama lelo ezali dernier jour ya papa na biso oyo nzoto na ye kokota na mabele na ebandela cérémonie papa tobengaki yo tokomi na suka tozali kokende na cimetière papa mitema na biso ezali kozoka kasi pesa biso kimia po ete bokabwana ezalaka pasi ndenge tolandi na mateya ete biso bato na se ya ntango tozalaka lokola fleur soki tokoli bakataka biso mpe tokaukaka mpe babwakaka biso yango wana nzambe na biso tika ete topesa kimia na mitema bayeba zoki kanisila papa na biso ata na bolamu moko asalelaki yo na se ya ntango tika ete bokei na biso na cimetière obatela biso tokende na kimia nyonso eleka na kimia journée mpe ya lelo na baye bauti misika bamati baavion bamituka bozongi na bango papa ezala na maboko na yo oyo nyonso ekolekama na mokolo mwa lelo papa loboko na ya bule ezala likolo na yango mpo ete pesa biso kimia na kombo na tata mwana mpe tata molimo santu amen.
na yo te kende malamu.
Garde à vous. Musique. Ouvre le banc. Musique. Ferme le banc. Na kombo tata mwana pe tata molimo santu tobandi programme na biso tosengi nzembo ya bato banso nsima na nzembo
Maman Selo Sabine akopesa biso libondeli. Nsilwa nzambi ukansila muki mwana kyame tela mese saluki yangu nzambi tusadile saluki ya nzambi mukeleka tusadile saluki ya nzambi mukeleka enza ya mvimba mangitwa fuluka so bateli biso komisi na ngongo oyo tata solo tosangana esika oyo na sika ya milulu ya suka ya papa na biso Beli. Tata nzambe yo mto salaki moto po salaki mwasi osangisaki bango basangisaki alliance na libala kasi lelo ekomi mokano na we ekoki maloba na ekoki sami liwa se kokabola bino yango wana papa Beli akei mama tikali tata nzambe tika ete oyo lobaika yangwane kosalama moto mokili akokota lisusu na simate na bongo nde papa pasteur atelemi po na kosalisa milulu oyo ndenge esengelami ete moto autaki na mabele akozonga na mabele to sengi bolingo na ye kumela libela kati na biso na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu amen. Amen. Ata na tamboli libulu na molili na kufa na kobanga eloko te pamba te yo ozali na ngai elongo Kristo ozali mokonzi na nkembo mwana na tata mwana na lobiko yo olekana na kufa ofongola bokonzi na lobiko na ba ndimi nyonso ozali mabele okozonga na mabele. Lokole sepelisi nzambe na kobenga molimo na ndeko na biso na tango oyo tokotika nzoto na ye na mabele. Mabele na mabele. Putulu na putulu. Mabele pe putulu. Totika molimo na ye na nzambe mojalisi na ye na mobikisi na elike ya solo. Ya bosekwi na bomoi ezali na nkolo Yesu Kristo mokonzi na biso oyo akufaki pe asekwaki azali na loboko ya mobali ya tata nzambe. Tobondela. O nzambe tata wa biso zala na biso pene pene pesa biso makasi pe nguya pesa mayele na bolingo na yo mpo toyeba ete kufa pe bomoi ya sika oyo yo ekoya ekokabola biso na yo te tozala na nkolo te suka na ekeke totikala na bobateli na yo molimo oyo opesaki ye oyo yo olongoli longola koyimayima pe kobanga kati na biso pesa biso makasi pe elika po ete toyika mpiko pe molende tokoka kokumba mikumba na biso ya mikolo na mikolo kino suka biso pe tokokoma na bomoi ya seko ezali na Yesu Kristo kolo na biso tosengi manso na komba tata mwana pe tata molimo santu amen. Amen.
Mbote papa de Souza, mbote mama Eli. Mbote papa de Souza, ya solo tomoni yo na mokolo lelo esika oyo na Nantes, tandis que yo vandi na Dijon. Eloko nini memi yo awa na Nantes. Bon, comme biso nyonso tolandi, ndeko na biso, ndeko na nga autaki kotika biso. Ezalaki passe ntango tokwaki sango wana, mais eza nzela biso tu papa tozalaki na bango tonolia na bango bango nyonso bakenda batika biso. Ntango toyokaki yango tovandaki te, totelemaki biso nyonso. Esengo na ngai eza makasi mpenza lelo na se retrouve na milieu oyo na bandeko na ngai, en tout cas tokumisaka eskaka topesaki ka motondi mingi akoloba eza te. Beli aza grand frère epa na nga ngai mpona kota na faki ezalaki matata mpona kota mwana moke il fallait baintervention bagrande sœur baintervention ya Beli bavie Franck aza na Hollande nani Wembley bavie Ambroise bato bazalaki badirigeant mais babino yo oza mwana moke mwa kota eza te mais nakoti kaka nota liboso na beta epa na biso tozalaki na ndako mo ezalaki na étage tozalaki na terrasse Beli moto aza kosango Beli moto alakisaki ngango Beli kaka oyo atiki biso Beli tembele Beli ne ye moto alakisaki ngango donc bason liboso na bimisaki ezalaki mpa na ye même mpe kodéchiffre ezalaki Beli mais malheureusement atiki biso ntango toyaki poto ye ayaki liboso tolandi tokutani awa tokonozala ensemble mama na biso ye oyo banozika maboko na ye mpona kolambela biso Beli tozolala na ye tozalaki non Beli alali biso tolali tozolata na bilamba tozalaka Charles Skas akufa Beli Moro tokonozalaka ensemble mais ndenge vie etindaka kaka ke non tokonoluka kaka de gauche à droite yake la province na mpe na kita province mais tobanaki kobengana de temps en temps. 2, 3 Thank you.
totika na dernière demeure nae. Bon, un tromboniste de plus, hein. Bavé Arisuna, papa Masala, papa Madoudou Bayamba kaka. Et le ko lobezate, Papa Lukembi. Wana papa. Est-ce que papa Beli Mosala Salaki lelo yo monia moneni? En tout cas, Azul Foutinae. Azul Foutinae. Parce qu'il relève mon ami. Azul Foutinae. Pour le lobeza, bon, de temps en temps, peut-être on a rappelé, on a pu faire un fanfane bêta, mais le lobeza, malgré effectif penza, ndenge penza, bazali laga, ils ont dit mais on a dit non, musala oyo, to bandaki, et vandi penza, et vandi. Merci Papa de Souza. Merci beaucoup Papa Lambert. Maman Elodie Mbote na yo maman. Mbote papa. Vous allez maman présidente, il y a des épouse, il y a ba musicien awa na mboka France. Tambonini oyo bino boyeli awa na mboka ya Nantes. Na kombo ya tata ya mwana pe monimo mosantu. Ngai mama Elodie Bokolo ndenge bouti koyoka mama présidente na kati ya ba épouse ya France. Lelo oyo toye awa na tina ya likambu tokoyo koloba ezali pasi pamba te tobungisi moko na biso kati na mibali oyo tolobaka ya kati na faki époux na kombo ya papa Tembele Beli. Vraiment toyoki pasi kasi mabongisami ya Nzambe biso tokoki kochange yango te. Na mokolo mwa lelo toyaki mpona kotika ye na esika na ye ya epemeli. Félicitations na kati ya groupe oyo ya faki oyo tobengi ya solo famille oyo ya faki balakisi bolingo na bango na ndenge baye kopesa ndeko na bango au revoir bamonani penza ebele baye biso pe toye na kati na mboka oyo mpona kopesa tata na biso au revoir. Eloko tokosenga kaka na ye moko tata Nzambe tata Simon Kimbangu kiangani ye akoka kopesa papa na biso esika ya malamu ya kopema atiki famille atiki mwasi atiki na bana tika ete akoka koprotege bana nyonso kobungisa mutu yalaka pasi me lokola yango ezali likambo ya tata Nzambe tokolelaka mesuka nango tokozongisaka kaka matondo tolobi merci na Nzambe na biso.
Maman Eli, épouse, et puis maman ya musicien. Orolobana bisoni na likambo euti kokwela folelo pona papa Beli. Merci papa journaliste na mutuno pesi ngai na komba tata mo tango no sanzu. Papa Beli nga na yebaki liboso na Kinshasa. Leko na ko yebana ke to koma na poto. Tata Simo Kimbangu na suivi biso to ye na poto. Bane 87 ba 88 wakina papa Beli ndé papa de Souza. Alors bito akina bango na bananda. Donc là on a ebaki papa Beli le babandi muziki oyo pour le loba les autres ba yete ba tourna nani mais papa Beli bango ne babanda ki faki oya biso ya lelo ezala na Paris ya so les ali parce que yoka sango ya mawa ya liwana mais loko mona sepe nango parce que avant on a na yoki sango papa Beli abali et ça kinge sengo mingi ya mibale pe to moni mukolo papa Beli ba yambiye donc sengo langa yango wana po ezali amizong sakina na maboko ya tata Simo Kimbangu le to monde déroulement na ye papa jangi na manalo baso mutu so ka kufi bokoye bakaka so epa ni yake ya malamu ya mabe meto moni ndenge bato uchu bamboka to yoko kumisa eza esengo na ye pamba te le ya fête na ye donc eza na biso esengo kobosa na pete bato bazaki liboso bali na ya tata Kalukembi ba via Rius bato bazaki na maona tango wana ye pe lelo papa Skaspe azalaki na ye et lelo pe papa Beli do bango ka baza molobe na biso ka to saka makasi nde papa Simo Kimbangu na zuba biso to zaka na kati ya mibeko bolingo misala wana nde to kozwa lifuti na biso ya mwana papa journaliste. Merci maman Eli Kalukembi. Un beau révérend papa Ambroise. Oui, mbote papa pasteur papa journaliste. Bon, na likambo ya lelo pour na papa Beli yo étant que ancien pe dirigeant ya Faki kobanda na Angola Matadi Poto nini okoloba pona mokola lelo pona papa oya tiki biso papa Beli. D'abord nazongisi merci na tata Nzambe ye azali nkolo muto asali biso abongisi ke lelo papa Beli azonga pembeni na ye na nzoto ezali pasi kasi comme ezali le tomo ya papa Simo Kimbangu Kiangani nazana ko sepela pourquoi parce que papa Simo Kimbangu Kiangani ye moko alobi bokende kotika ye moko ayebi likambo yango nyonso eleki awa alandi biso. Alors pona papa Beli na koki kolobake azali une grande personnalité. Dans quel cadre? Dans le cadre ya musala oyo ye asali ya musique. Azali musicien de longue date. Asali musala mingi ya munene na kati ya Lingomba. Likambo mingi ya kolobake kozala te. Azalaki mutu moko humble. Azali très familier. Et asala alingaki kosala musala na epe asali musala na e. Voilà la preuve. Biso nyonso touti musika, touti Londres, touti Europe mobimba, toye kotika ye na lilita na ye. Musala oyo asali, je pense que na ba discours nyonso yo moko papa journaliste olandaki yango, na ba explication nyonso ba pesi esika ye abandeli musala atamboli mingi. Atamboli mingi asali musala ya mingi to ya munene. Banda Angola, Kinshasa, pe awa na poto. Vu le temps, na koki kolobaka que azali un grand homme, un grand musicien, ou asali musala Nzambe. Voilà la preuve que comme chose na koloba ezalité. Que son âme représente. Merci papa. Merci.
bana papa Simon Kimbangu nakanisa biso nyonso tolandi cérémonie kobanda na église ti toye na cimetière tolandi yango na bokebi nyonso et tomoni Faki Europe ndenge nini esepelisi papa Tembele Beli oyo azalaki pionnier doyen na kati na Faki asali mingi na kati na Faki na mokola lelo toye kozongisa ye biso nyonso tolandi na pesi merci na bino nyonso na ndenge bolandaki biso et ba musicien ya mokili mobimba to pesi bino vraiment merci na ndenge na soutien na bino financièrement et puis spirituellement moralement bozalaki kobenga mpona likambo ekoyeli biso na Europe tomoni Europe e nyonso eyaki ebandeli ezalaki na kimia tokomi mpe totie papa Beli na mabele tozongisi nzoto na mabele na kimia pesi merci ezalaki ya bino ndeko papa Lambert Makomimo pe équipe mobimba ya Masolo Kimbangu tomoni na nsima pe papa Tony Diangenda ye pe asalisi biso mpona lelo tosuki wana e tokomi na mbala ya nsima merci botikala malamu.